avec justice mboka na biso réalité ya ngoyo ba président belé baleka na mboka oyo depuis Kasavu Bweza na président tamoko te atikala ko songe pona ko tongela bana mombele kabakata ya nzela boye esangisi lemba esangisi limete esangisi ngaba esangisi makala kalamu ezokende ti 24 ça dit wazaki na difficulté ya kokende na ipen to bandal avec nzela oyo transport eza moins en plus valeur peut kopesama pe bandako peut kopesama pe valeur à travers nzela oyo et ça c'est matériel qu'avec Fati béton Kabila boma biso mabe mwana mboka Kabila boma biso to sa le te Kabila na bandeko na ba kufa pona Kabila ni eloko te Kabila boma biso to sa ni nango. Merci mwana mboka. Fati béton Fati béton Kabila akende na ye solité na cha mutakala pardon avec Moukunaza citoyen congolais constitution mboka na biso epesi biso pouvoir que tout congolais tout citoyen congolais oazali ko se sentir lésé azana droit ko saisir justice pourvu que justice a remettre na ba droit na ye. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Mbote, Bandeko Balandi, émission Police de Star, une émission d'analyse et critique, mesdames, messieurs. J'ai le réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux pour suivre votre émission Police de Star. Soubo Moninga Boye, c'est que Maramouda sérieux. Je profite pour dire un grand merci à notre sponsor officiel, Maman Daniela et Kombolo depuis Londres. Merci à ma femme Lydie Moutamba. Merci à tout le monde qui a bien cette émission ainsi qu'à mes enfants. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, vous constatez que je suis en pleine assisté à travaux. Oyo, chef de l'État, toujours Azo Pesa, Banamboka, Toko Sepeli sa population par rapport à Yanzela pour lutter contre l'embouteillage et tout consort. Voilà, les loyaux et comme une d'autres comme réalisé et comme une réalité. Raison pour laquelle Yameli Bino, mon cher ami, donc combattant à solo du Tunga, donc ton solo la maman Italie, Nzela puis actualité aux autres Galamboka na biso. Moi namboka na pesio mbote. Mbote moi namboka nazana sengo makasi na ndenge oyaminga lelo na émission na yo et puis tozali ko talisa ozalaka ndoto ndenge otolo ba ekelelo comme réalité ba bazali ko landa biso ba comprendre biso ba déplacement tozali ko sala eza poto pe sa place na ba tracteur ça la malamu nde na ngaki ko loba ya liboso yango wana mwana mboka lelo tomoni Fati béton a ko réaliser banzela a ko sa musala tomona ki baso des moutons lelo e komi problème na population nzela ezali susute ko tambola komi pasi lelo yo tango musalo e bandi e ko susu ba inanete ne to komona ba so de mouton et comme problème pour la population yoko lobani matondo mingi mwana mboka na mutuno tuni par rapport à so de mouton il faut yeba ke eloko bandaki kozanga na mboka na biso avoir un dirigeant wazali na bonne volonté, j'ai dit bien bonne volonté politique et la bonne gouvernance. Ce qui que non ni sala ya so de mouton mais kaki kozwa moi retard ko créer bambouteillage et ça pour te bateau ba ligne peuple congolais te misolo bimaki to mona ki procès ça joue que non bon bimaki mais bato a préféré ki kozwa mbongo wana batia na ba poche na bango bato a préféré kozwa mbongo wana ba voit misa ba neve na bango bato a préféré kozwa mbongo wana ba créer ba société na bango au détriment ya peuple congolais. Mais au moment où nous parlons ba soit des moutons ils ont déjà calamité ba ko inaugurer yango. Ceux qui a 24 c'est déjà fini, ceux qui a pompage c'est déjà fini, ceux qui a pomme-matete c'est déjà fini, c'est-à-dire ceux qui même il y a Pascal, y compris à Tchang. C'est-à-dire que Fati béton et ça maramba projet des années réalité, réalisation par rapport à la vision politique au président Félix Azali na yango. Donc le projet wana, ton programme wana côté qui coronavirus, il faut bien comprendre dans l'AVK. Et côté qui coronavirus, virus corona et ça que non et de tourner makambo wana mais le lot avec Mukamate, avec Justice Mboka na biso, et réalité yango ba président belé baleka na mboka oyo. Depuis Kasavu Bweza na président Tamoko te atikala ko songe pona ko tongela bana mombele kabakata ya nzela boye. Ozo kende ti 24. Ici l'année moi la mboka, ici l'année moi la mboka parce que ezo tonga dans une année. Nzela oyo epesi valeur
ngako tunako souhaiter ceux qui batongi basilisi yango bapesa yango kombo Etienne Tshisekedi wa mulumbu wana étant que citoyen congolais okopekisa nga te za moi nasengi étant que citoyen eza mabete aza po abunda po na ekolo na biso so bébé sa papa Etienne Tshisekedi eza problème te tango ndeko Shekoko atonga pont na matete kulu to mona ngote yo oboya ngo mwana mboka lelo tango beti lisolo ya mwana mboka Vital Kamerhe lelo toyoki aza gravement malade oyo bamemaki en hôpital kozwa traitement lelo akosenga liberté provisoire tomoni Kinkela Mulumba lobi papa Kinkela lobi akokosa population esengeli a subir na mayasalaki moi mawezalité asali po be mwana mboka soki mabe ekomi na bandi mbala sima ko banda te za exemple na ba oyo pe ba koya mbala na sima mawana ko yiba misola l'état mawana ko faire souffrir le peuple congolais tala lelo conséquence misolo bimaki po batongela ba policier na ba soda na biso bandako oyebe événement esalami na kati ya Fikini ba pavillon wapi ba policier ba vande zikaki mais ceux qui ont bonne volonté par rapport à vision chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Fachi béton biku rouge ceux qui œuvre à 100 jours et ça qui mise en application par rapport à volonté na ye bande ko na biso bangaka ba sibire loko wana te parce que bandimi ko servir mboka na drapeau na komba drapeau mboka na biso ko kama wana muto yo kiyo mawate yo ko sepela ndenge mana mika ko teka mai au moment que bana na bango bazali malam yo zo linga to vivre na mboka oke bakomo botela bana batu oyebi ke mwana na papa na tel comme mwana na yo yo zo linga to vivre mboka wana yo zo linga vivre na mboka oke no jour ya mariage balakisi biso culture indienne mais na jour ya procès o naza ne Congo yo zo linga baboto biso culture ya biso batoyo ba dongolo miso o ba ko linga mboka Congo se développer te oke la bango mawa Edi Kapena a sali déjà plus de 19 ans. Il y a belle raté. Mais makamunyo so les ali mutu afefese o to bengi lelo mwana mboka Joseph Kabila. Et sengeli bo banana ye parce que yende azali mutu ya train. Soki bolongi esima to moni lelo yo mwana mboka avec Mukuna malgré auti ko zala makala alobi a continuer na poursuite na ye à porter plainte contre ex-président Joseph Kabila ko ba été sengeli ba kanga ye sengeli aya asamba na mai ba crime à commettre na mboka. Yo par rapport ya mai avec Mukuna akoloba topé ako continuer yo ko pese conseil topé lecture no ko sala mai so akoloba. C'est un droit constitutionnel. Voilà. Avec Mukuna za citoyen congolais. Constitution mboka na biso epesi biso pouvoir que tout Congolais, tout citoyen congolais, oazali ko se sentir lésé, azana droit ko saisir justice pourvu que justice a remettre na ba droit na ye. Et puis te rebossa na kate que il est le seul Congolais d'avoir le courage il a porter plainte en face d'un ancien président qui est sénateur à vie Joseph Kabila. Donc sénateur à vie tinandenga kokufa. Pour ko tingala ka sous ko zonga président mboka oyote. Très bien. Après ye to kotala ndeko na biso Theodore Mususu pona likambo ya diamant ya 822 kara oyo babotola kaye na région oui ça dit batmo ko bosana que le Rwanda nous tous on est des Congolais quand on dit que dans un état de droit il n'y a personne qui est au-dessus de la loi mais quand on a porté plainte était pour la lelo ndé a porté plainte parce que la justice n'était pas indépendante voilà. Mais avec Fachi président Fachi biku rouge Fachi lelo président justice indépendante, état de droit. Nakanisi que otengeli na likambo ya avec Mukuna. Très bien. Mboka na biso na kala tobanda ko décret kolobe ke mboko ekufi parce que justice ezalité. Tomoni ngoka sa jazo ki le pango Gabriel Mokia. D'une manière singalité. Oui, on va compte à rendre eza explique comment tu peux expliquer que mutu azana ba document na complet mino boko ba yete asomi le pango wana et sengeli bala na mutu ya tekela ka ye le pango na mboka la fala tikanga na sisama ko ba mwana mboka dossier wana e bandaka président Félix azakani candidat président de la République président Félix azakini président de la République le ko la komi lelo mais on a été surpris Mukamateye pour nga David tourna baké que avec justice avec état de droit soko sagani au commis chômeur loko la tunda ka sende avec état de droit soko sagani au comme prisonnier loko la virus corona avec état de droit soko sagani au sala boy et belé bakango na ba frontière banga bakima avec état de droit soko sagani fazer ngweka sange
À leur époque, la justice n'était pas indépendante. Mais avec Fatih Beton, justice est commis indépendante, va remettre dans le droit et comme actionnement politique en quoi? Kassange a fait plus de dizaines d'années na Kassai. Lelo ba jeune belé ba kima Kassai likolo mo Kassange. Lelo ba ndeko belé ba komo bengama ba wewa likolo mo Kassange. Lelo ba espace Kassayen ezali ko subir ba conséquences belé na ba province mususu likolo mo Kassange. Mais abandaki ko linga préféré que se pelisa. Groupe d'un individu mais avec président Félix Azana pour ça qu'on se pèse des peuples. Parce que nous avons tant de tongama. Et sangisi lemba. Et sangisi limité. Et sangisi ngaba. Et sangisi makala. Kalam. Et ce qui est 24. Ça dit qu'il y a une difficulté. Il y a une peine. To bandal. Avec une transport les amours. En plus, valeur peut couper ça. Peut bandal peut couper ça. Peut valeur à travers une et c'est ce matériel qu'avec Fatih Beton. Il y a et c'est moi cause de la moi na mboka. Oh il y a du passe à congolais. Oh il y a tout handicap. Oh il y a bikedi. C'est le président avant comme président azo gaz. C'est le président avant comme président ayoka sur la licence. Et là on a besoin d'une manière politique bamuso azali na zamba. C'est pour vous dire que tous êtes trop fiers. Justice lelo est comme indépendante. Président Félix Fatih Beton. Mais Ezali, la fanatique, il y a président de la République, solo parce que la population, tout le monde va souffrir pour l'instant. Tout le monde qui gratuité yé, ba professeur, ba rumi kotangi saté na ba kelasi, bana baye balali pongi bazongi. Tout le monde le état des droits. Surtout le bagara boy, mon père ko le kamala monté na ndenge ya justice, o esengeli ba corruption ezali kaka. Et c'est un mokonza moka mais quand peu kocha moi li sous côté wana lelo pe to moni makambo ko sala to moni moi si ya ex gouverneur ya André Kimbuta voilà o azali na makala nyonso wana est-ce que to ko mona bato ba pemenya mokonza moka ba ko sunga ete koloba ke mokonza mboka acha lisu na justice elingi koloba ke ko privé indépendance ya justice donc ya ko ki kocha lisu na justice te justice yende fo fongola miso na ye na mutu nyonso akosala mbeba contre mibeko ya l'État to ya mboka umukamate na nzela na ye lelo olobi keno mwasi André Kimbuta nayebi te eza motuno nga na kotu tant que citoyen congolais régime passé okoki koyebisa ngai fonction oyo mwasi André Kimbuta banda ko asime na régime passé nayebi te na nazala réponse à kopesa toyoka oh a défisaka Madidi Martin Madidi honorable député oh $40,000 et uta wapi ando sala na société nini mobile na za gouverneur kozala mwasi ya gouverneur yoza gouverneur te par rapport à mbongo kozala mwasi ya gouverneur yoza gouverneur te c'est-à-dire que oh bakangeli justice ayebi le pourquoi parce que justice jamais koki ko kanga mutu ki a commettre infraction te est-ce que tamo na lobe na fini mutu te tant on a le bien, na chrétien moutou mais dans le bébé bon solo. On a aussi le fanatisme. Ozali actuel chef de l'État, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Erba meka iko trahir combat IDPS na Genève. Oyebi très bien biso base IDPS. Totelema ki olba ke retirer signature. Le lo komi mokozi ya mboka. Ya République démocratique du Congo. Fatih Beton, Fatih Biku rouge, Fatih social, Fatih roux, Fatih route. Le lo mombela ngo PC valeur. C'est pour vous dire que ezala biso asbelo ngana lati les amis du savoir de Fatih Beton tozali ko contribuer na œuvre na ba action ya chef de l'État tozali ko contribuer yango tokosenga ke justice ndesa la musala et non que président Félix acha liso bazuzi wana batanga classe bazo ba bourse pour te ba faire développer mboka na biso parce que la justice élève toute une nation. Tu peux te sur l'Italie IDPS to molaki ba ko ba ke mwana mboka Jean-Marc Kabund na mekai ko sala coup d'état to ko yebate ni ne ko leka na UDPS entre bino na bino boko bomana boko qu'est-ce qui se passe réellement parce que c'est ngeli bo sala exemplaire bino moko bo jouer rôle ya opposant bino moko bo sala pouvoir bino moko boko créer ba mutu parti par la tombe du force du progrès to moni boy est-ce que moyen ezalité ko meka ko tante moi ordre na kana bino bato UDPS na UDPS des ordres réalités IDPS c'est un parti moko bien structuré
IDPS eza parti non violent et koka musangai koloba keno koluka kosala coup d'état envers qui? Envers chef de l'État. Oh, produit de l'IDPS. Yemoko jama kabuna kende na ba province. Quand je parle de ça, ça veut dire que ko créer parti politique naie, ko kende ko sala banani. Voilà, kabunda tikala ko créer parti politique naie, notre président AI du parti IDPS. Atikala ko créer parti naie, ba structure ezali kaka ya décision finalité, on peut to la tuer. Eza pas structure non, eza affilié na Ligue des jeunes de l'IDPS. Yoko ba kelo to sala ngo boy, eza pas to sala coup d'état contre chef de l'État. Non. Non, ça dit que bateau va créer biloko wana ndeko faut biloko moko biso IDPS on a fait 37 ans dans l'opposition. Na 37 ans on pouvait faire au babengi milice parce que l'IDPS n'est pas un parti politique paramilitaire. Les lois IDPS parti au pouvoir akende ko sima manduki pour connaître chef de l'État, c'est ce qui est impossible. Et quand qui sala maté banda le tulobi yango mone biso les amis du savoir de Fachi Béton Bic Rouge, Fatiba, nani okosa lecture ni to moni bato FFC o to beng FCC ba ko kabona omi ko longwa moko to mona ki lobby pe moko uti ko longwa lecture ni lelo yo to ba ite bato nyos ba mo sepela ba pembeni ya président Fachi ba ko travailler na ye to pe ba ko salaka pembeni ya mokondi na bango autorité morale président Joseph Kabila. Il faut comprendre le loko moko. Autant FCC. Il faut que na minute tozali na deux camps. Tozali na ka ozali pour na changement, na ka ozali pour na changement té. Toute personne a na posé ya changement na mboka na biso. Loko la biso les amis du savoir du Fachi Béton, Bic Rouge, tozali ko contribuer na action à chef de l'État. C'est-à-dire que tozali ko appuyer vraiment na mboka ya solo aza congolais. Akoki jamais ko s'opposer na Fachi Béton. Vrai Congolais, jamais akoki ko ngabundisa mwana mboka ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ngana le bagango très bien. Maintes fois, c'est le président Otoyebi papa naye Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Derrière ses mémoires, Maman Kassaluma Marthe. Mais ba mususu, soko linyo baba komba papa na bango, il faut faire un dictionnaire. Donc le Congo na fleuve Congo. Moi na moko tromi na suka mot de la fin par rapport à Nzela, conseil ni opesa bana mboka oyo bazo kwa non na fachite, oyo ba ondi maintenant fachite ba mona fachite bazo utiliser nanu. Ba azana mutu mona na sima na ye akosa ese misala, to be mutu mo apesa ke bokonzi. Yo roloba nini par rapport à ça? To si c'est mission. Mutu apesa ke bokonzi azate, peuple congolais ne mutu apesa ke bokonzi. Peuple congolais azoko senga na président Félix Sekeno avant ba élection salama, to kende recensement. Avant que les élections, Congolais a mérité carte d'identité nationale. Les lois qui est Congolais qui ne le pas. Les lois d'origine, comme ils ont créé insécurité dans le Nabiso. D'accord, par exemple, les bandes tout le monde a capé jouer Nabiso à cause de la boîte en Belgique, en France, mais ceux qui ont lobby qui est Azad d'origine congolaise. Azad d'origine, Azad même attend de la compétition en Belgique d'origine, en France d'origine. Nambo cannabis d'origine va créer un problème. Il faut que nous ayons un recensement qui est congolais qui ne le pas. Qui a le droit de dire ça, qui a le droit de commander, qui a le droit de faire ça. Et nous avons mérité en côté. Et puis c'est le président qui a conseillé ça, l'élection dans Mboka Oy. Et que l'élection est salami, la concertation est salamité, et ça le président Félix. Nakanisi que beaucoup de monde conséquence, il y a une gratuité, il y a enseignement de la base pendant 18 ans. Conséquence, il y a une. Mais avec Fachi Béton, encadrement, ils allaient. Professeur, il école, éducation, Nalobi, Namboka Nino Somona, professeur Azala Mouta parti politique. Là maintenant, je vous parle en tant que citoyen congolais. Namboka Nino Mona, un professeur d'université, un colonel Kazaka Naye. Ya moto amaye le peboigné akoma lokolo mwana école maternelle de Kingakati na mboka nyoso mona même président ya institution omoni mama Janine Mabunda président de l'Assemblée nationale mais akocha mulongo pa kota na Kingakati Alexis Tamuombe ndenge moko esalama na mboka ni awa na lobi na fini mutu awa na lobi na toni mutu na lobi kaka vérité et comme diffamation c'est diffamation te et ça injurité et ça réalité non non habiter ka bataka mulongo pa kota na Kingakati. Un professeur d'université a souvent un pavement. Un professeur d'université, c'est-à-dire un professeur d'université,
il y a régime passé nde bato babomaki enseignement yango nga na kosenga keno président Félix appliquer loi moko keno soki oza professeur ozala moto ya parti politique te parce que ntango baprofesseur wana bazokende na bakelasi bazotangisa bana idéologie ya mboka to bazotangisa bango idéologie ya baparti politique na bango ekontribue na peuple congolais te. Mot de la fin mwana mboka tokomi na suka. Mot de la fin eza boye ke place totelemi avec les amis du savoir de Fachi Beton Bikou Rouge na sala ba émission place Mbalebele na senga ke babongisa nzela oyo mutu akowanga nango aza te bakotalanga na ba émission ebele na sala awa na senga babongisa nzela oyo lelo ntango namoni bazobongisa yango bravo coup de chapeau na chef de l'état Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Fachi Beton Fachi Bikou Rouge Fachi social Fachi gratuité oboyi kata Congo Braza kuna pa balobaka bango lingala oboyi mélange avec le kufa na yo okepeli lifelo. Merci mwana mboka. Numéro de téléphone rapidement. Numéro de téléphone ezali plus 243 82 283 22 25 na bandeli plus 243 80 tala conséquence ya kobo ko pesa gratuité ya enseignement de la base conséquence yango bila ya monsieur Kabila modèle vous savez modèle affaire bila ya monsieur Kabila kuluna bila ya monsieur Kabila ujana bila ya monsieur Kabila nazo bake tala olobini mwana mboka olobini Kabila boma biso mabe mwana mboka Kabila boma biso to sa loko te Kabila na bandeko na bakufa mpona Kabila ni eloko te Kabila boma biso to sa nini nango. Merci mwana mboka. Fachi Beton Fachi Beton Kabila akende na ye soki te na tia mutakala pardon. Merci mwana mboka, merci. Pour Kabila mate. Bana poto Boki nenge monsieur Sili Tomi na suka, merci beaucoup. Pour de la fin, parce que numéro de téléphone hein. Numéro est à plus 243 82 283 22 25. Bino moko bomoni conséquence. Fachi Beton o eza peuple na yo, eza base na yo. Ba personne merci na gratuité d'enseignement. Bisope les amis du savoir du Fachi Beton Bikou Rouge, tozali na sima pona ko soutenir na ba action na yo, na ba œuvre. Et puis bana mombele lemba matete ba personne grand merci parce que c'est le président a songé pour nzela izaka yo. Merci mon mboka. Basengi bo yo kate basengi nini basengi boye recensement identité nationale avant tout kenema maponomi aux alliés de tous les Congolais pour l'intérêt du peuple congolais. Merci mon mboka. Voilà mesdames messieurs, on arrive à la fin de cette émission malgré que je suis malade na salle fort na bima na salle la émission Moussa na bisoto pona tukutani bongo balasima. Bye.